Naza chef à quartier Pende et ça lancement officiel ya opération Kinshasa Bopeto ndenge institution oyo papa gouverneur na biso ya ville Kinshasa Gentini Ngobilambaka pesa ki biso to sensibiliser la population pour na salon oyo ezali pour na to rendre ville na biso plus propre yango wana nde to sali yango na mokitani na pe na bomesa na biso aussi kiwa na ngai moko Francima ta chef de quartier yango moni na mobiliser déjà population banda tongo to sali déjà salon nde pe to ya poto pesa lancement ezala vraiment effective na ville mobimba province à Kinshasa. Na ba travail o esalami awa bino en tant que la population bomoni yango. Oui, eza travail moko eza bien, eza initiative moko ya bien. Ngai na ko souhaiter yango et comme état mode de vie et pas la population na biso congolaise, soit quinoise en particulier. Puisque salon eza eloko ya mutu nyonso. Bopeto eza eloko ke mutu nyonso place avandi na milieu avandi, il faut bopeto eza. Soki bopeto eza te tozo vanda na milieu eza entouré na ba saleté donc toza entouré na maladie. Donc yangwana tozo ko inculquer na mitu ya ba population na biso que basala ka salongo régulièrement pour que ville na biso pe comme propre même les lobby bien lobby étranger ba ba mona vraiment effectivement que Kinshasa a vraiment échangé. Merci.